Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ngai na koyebisa kaka na bandeko ba Congolais. Bandeko ba Congolais. Soki bozali bato ya mayele, c'est le moment oyo ete ebongi malamu bobanda ko se poser ba question. Parce que ezali na ndeko moko na kombo ya Eric asali intervention à partir ya Angleterre. Na chaîne moko ya ba Congolais na banzi bato mingi balandaki ye. Soki bolandi ndeko wana biloko alobi bandeko. Soki bino ba Congolais bosali attention te na biloko bozali koloba ete ata libérer mboka boko libérer mboka po ete bo seme lisusu guerre mosusu ya sika na kati ya Congo. Soki bozali komiyeba te. Parce que basalaka liti te sans que boyeba nani ya kozala leader soki lelo tozwi bokonzi. Eza ba biloko moko eza ba biloko moko vraiment simple oyo ke bakoki meme kolakisa na bino te po ete wana bino moko ifale conscience esala. Donc bobanda ko bunda depuis 2002 ti lelo bozo bunda kaka boy sans même muto aloba ete mais tozo bunda boy nani yango akozala leader lelo soki tozwi mboka yango bomoni pona kotalisa ete bozo sala kaka ba makambo na ignorance yango tozoloba bino ba Congolais batu ya mayele bato botangi vraiment batu ya boye bakoki koya koyebisa bino ba makambo pe bolandaka yango tozo koyebisa bino ba Congolais to fungwama to vandi na ba pays développé mais makanisi na biso soki totali malamu ndenge kaka tolobi ete tozaneti batu oyo bazana ba village na bakabeya ka mwanga tango mosusu batu ya bakabeya ka mwanga baza ko raisonner kitoko ke biso bino bosibo mona liti nini esali 7 ans babundaka kaka bakombata mais batikala koyeba leader na bango te mais eza likambo kokamwa eza likambo kokamwa boyebi teke ndeko Eric oyo a révélé eloko moko ya makasi pe ya monene. Parce que lelo soki bino ba combattant bozo lo bato pese exemple bozo bokonzi lelo na Congo mais bomoni teke place bitumbe ko banda bino na bino pona ko luba ete anga na salaki bonga na sangana lingina za la président anga na lingina za la bo bitumbe bandi bino na bino mais comment bino bato mobiba boza ko sala lit un leader azate vraiment zali pas super mawa. To mona ki même AFDL tango bazwa ko ya to mona ki ete bazana leader na bango zalaki musée to mona ki yango même soko tali na Rwanda tango batuti bazali ko linga ko conquérir Rwanda to mona ki ete Kagame zalaki leader toujours politique etambolaka ndenge wana soko tali ezalata lelo soki bino bato bozali ko Côte d'Ivoire soko tali lelo na Côte d'Ivoire bato bazali ko défendre Babo bayebi ete leader na bango. Mais bino bozango ganga ganga biso ba combattant chaque fois qu'on les kana télé qu'on loba n'importe quoi mais leader na bino nani bomoni teke ndeko Eric a révélé loko moko capital o esika ba Congolais ba bande kolala yanga tozo ko loba ba Congolais boza ko bunda kaka ngulu boza ko yeba teke boza ko benga ke lelo ke bozwa Congo po ete bo benga lisusu guerre mosusu na kati ya Congo sans que bomi yeba na tango na ndeko bogo banda koloba ete mais biso na biso bana mboka lelo yo tozwi mboka mais ba guerre oyo susu ya nini parce que bozo ko sala makambo na ndenge ya ignorance. Alors leti na bino bozo ko sala ngo na base ya nini yango na tolobi ete moto na moto za na stratégie na ye oyo azali ko luka ko sala leti awa na poto moto mosusu azali kosala yango po batia eka na Kinshasa babenga ye azwa poste moto mosusu azali kosala yango po nini ayeba ndenge nini ya kobenda ba Congolais mbongo na bakarte oyo batekaka donc mutu na mutu aza na stratégie na ye yango toza koloba ete papa mama yo moto ozali intellectuel soko ozali kolanda babiloko ya boye toko marché mais tozali kotuna bino eloko moko bandeko po mona mpe bozoba ya ba Congolais bache marche na bango balobi samedi po bomona kaka bozoba ya ba Congolais bache marche na bango samedi bandeko samedi ba biro nyonso eza ya kokanga bato nyonso bavandi na ndako alors bakokende ko marcher po nani ayoka bango il faut bozalaka bato ya mayele po na kolakisa ete ba Congolais baza ba ignora yo monaka te soki ba ndibu bango bazali ko marcher ba marchaka toujours ba jour où ezali ouvrable
po ba yebi ete na tango na bakonzi baza na bureau bato nyonso baza na ba bureau baza koyoka bango mais bino boza ko marcher samedi boza ko marcher pona banani ba congolais tozalaka pe mayele yango toza koloba ete tovandi na bapoto bozoba na bozoba yango tomoni ete 2 personnes na bacongolais baleki liboso ya caméra oyo baza koloba ete bango nde bakombata baza koloba pe samedi oyo yo oza koloba samedi nani ya kolanda yo samedi babureau nyonso eza ya kokanga bomoni boza kaka mayele te baignorant botika bato bavanda kimia botika kosala makelele ezanga ntina bozoba na bozoba batata minene oyo mosusu aza koloba ete non ndenge ezali na biso bagene yo oza gene na mandefu ebele na mbanga bozolakisa ete owumeli mingi na poto ozolobaka yo gene ya wapi nani yango ayebi teke bato mingi ndenge bakoma kodekode bambula na bango wana poto bambula mingi ekita metango okomona moto azopesa mbula na yebo otali na elongi ozomona kaka moto oyo mukolo akala akuba nani yango ayebi teke kingunde kitisa bambula ebele ya bakongole wana ndeza spécialiste ale bato mingi mpe bakoma koprofite nango onga mwana muke yo mwana muke wapi balandela mpenza vrai mbula na yo okomona ete mutu akala te vraiment biso bakongole il faut to changer avant toza koloba mama papa vanda na ndaku tika kolanda bato oyo bazali bato moko tala kaka bango moko baza désorganisé et mongo yo soko ke na marche wana ozwi problème nani yango akolandela yo mais omoni teke ozali kaka mutu ya pasi toza koyebisa bino ntango nyonso po tomolakisa bino ke bazali désorganisé mutu okutu bapesaki kititre ya kiyero bomoni ndenge lelo mwasi na ye aza kotelengana bomoni ndenge lelo mwasi na aza kosouffrir bake koyokisa mwasi yango soni mpo na kaka 2000 € oyo bakongole bakoki kosangisa yango mpe histoire esili babenge na pembeni bapesi ye mbongo lelo bakomi kotia foto na ye mpo na kolakisa ete mama oyo nde aza na problème tala te bakongole boza vraiment mabe lelo mpenza na ye komona ndenge bosala mwasi wana Arma Tungulu elakisi mpenza ke boza mitema mabe tokanisaki ete bino nde bozali koloba oyo batazumeli mili mitema mabe ta nde baza koloba mpo na Arma Tungulu alors que biso tobande koloba ba vérité mais toyo komona nde bino nde boza mitema mabe mpo eloko bosali epai ya mama oyo bokokaki kosala yango te bozalaki kutu bato moko likambo ya 2000 € oyo bolingaki bosilisa yango kala bato bayoki kaka bosi bofutela ye mais biloko bozosala bino nde boza mitema mabe boza koutilize nkombo ya mobali na ye boza koganie quelque chose na nkombo ya mobali na ye alors bino moko kaka ekomi lelo mpo bobimisa mbongo bopesa ye tala bamakambo ozo kosala bino boyebi teke baimage wana botie oyo ya lokuta oyo bolobi oyo botala Arma Tungulu baimage oyo bosali bamontage boyebi teke boza kosalela nkombo ya mobali na ye boza kosala bamakambo na ndenge te bino boluka ndenge nini bokozwa influence po ete bakombo na baparti politique na bino to bagroupe na bino ya mite bosala ezwa lupemba na bamontage oyo ya lokuta bosali bomoni teke bozali koutilize elongi ya Arma Tungulu mpo na baintere na bino mais sikoyo bino bozali koutilize nkombo ya Arma Tungulu na bamontage oyo bosali oyo mpe mokili ese yebi bandeko tozali koyebisa bino ya solo bakongole ebele basi babengi biso en coulisse mpo na kofélicite biso mpo na koloba ete merci bato ya radio Zoom El 1000 na révélation oyo bosali biso mpo na bafoto montage ya Arma Tungulu borevele biso point ebele oyo komona ete ezalaki vraiment ke bamontage bango moko basalaki bomoni mpo na kolakisa ete peuple congolais azali lisusu peuple oyo ezalaki ntango ya deuxième république te oyo bokoloba kaka likambo boye peuple andimi sikoyo eloko na eloko ifo kotia yango na esika na yango lokuta na lokuta alors boza kobimisa kaka bato bato ngulungulu papa mama yo moto ozali intellectuel tala nanu bango moko bato yango bazali kobimisa bino na balabala bazali désorganisé alors papa mama okobima na balabala pona nini po ete lobo ete nakende ko marcher bino bosi bomona marche na poto ezosalama un samedi tomi tunaka marche na poto esalamaka un samedi parce que samedi ba bureau nyonso eza kokanga bakonzi nyonso bavandi na ndako alors marche yango bozo kosala mpo na banani mpo na bino moko bakongolais ignorance
ignorance bozoba na bozoba mama rozali na zongiseli yo baloba mawa mpona bakongole